Inzilivi wowe Yede braza ba fini Yede braza ba nieti Yede braza ba stebe Engo fidangola Mais non, aboy ni na braza, aboy na Angola te. Ya braza parce que a commis très Hein? A commis collaborer na bambwari yo bigaga. Hein? Akesa la publicité ya URL ya fali. Les gars on a santé Yebe ngaza Kofi akala, Kofi abadino, ngaza Kofi abadino à l'époque. Ba kwasa à l'époque ba tangwana ba santa Kofi on na osela lelo na 2023. Ils tozaka na sima Kofi. Tona sima Kofi do soko meko dérouté ngati na ka awa na lobelaka Kofi. Kofi yebi ke Kofi dango la lobelaka Kofi. Le roi Kofi beke ba Kofi fina ba Kofi et boke soutenir Ferré biso nyoso biso ye. To ke soutenir Ferré. Stade de Martyrs to soutenir Ferré. Kofi dango la légende. Mais vraiment tant Kofi a lobby que Kofi de Brazza et serait pas sabi Kofi d'Angola. A lobby de Brazza, yoga lobby d'Angola tika. Yende Brazza ba fini. Yende Brazza ba fini. Hey. Toujours qu'à Brazzaville, n'a habité vraiment ba enviara Congo. Hein? La vie Brazzaville ba enviara Congo. Ya solo. Oui bien. Nandeni. Si on a mis c'est la biso moko ya Congo imité Brazzaville. Et ça m'a dit. Non. Kofi va serrer ba coucou. Hein? Kofi va serrer ba coucou. Ba santa Kofi va serrer ba coucou yango. Ah donc yo zongi na Kofi akala. Vraiment ngaza Kofi akala. Na Kofi akala vraiment na banda ndule. Voilà do mazumo. Toki da basa on a parlé de il paraît qu'il a invité na URL na fali. Tu ndenge na yo akila bande wa poto. Il paraît que mais si ko yena yu arena wana abeta na banze monane na voya nani na voka ya Kofi wana ko mi da trahison mais no ma bande ko nyoso bazo condamner Kofi azo bate Kofi linga comédie Kofi cop na palais ezaka ko seka vraiment biso ne to sala effort Kofi aseka ka pe biso sala ka fierté ya Kofi mais so mo sala image ya Kofi oza légende mto na passeport rouge. Au commence la image na ndenge mo ya chobo na ndenge ya se o coopérer na ba wari ba fourni yo minduki pour combattre sous vieux quadra très traité yo biga ndé ba triquer les 24 régions à Brazzaville ndé ba triquer Kofi oh boye bien ngote les 24 régions à faire les a triquer na Brazzaville yo ga bien ngote c'est la même chose de Brazzaville de Brazzachien aller ga triquer Kofi de Brazzachien le moins Kofi akala. Le moins akala. Ah, mais angai moto pambe, angai moto pambe. Angai moni mame, angai moto pambe. On dirait que vraiment, on dirait que Kofi n'est vraiment moto pamba quoi. Après moi là-bas, JBP bah ils ont pas combo mais moto. Ah bah na minute oyo yoza Kofi d'Angola, ozo bénéficier na nini? Bon vraiment premièrement, nazo bénéficier par rapport à Zaki Baranganga, on a incarné sur Kofi, on a senti un peu un pourcentage vraiment élevé quoi. Mais Kofi Kofi c'est un millionnaire. Yende a suspendu, a la moins suspension. Donc Kofi a salaté. Il y a salaté. Vraiment pesinde Kofi d'Angola arcé donc bêta na yo sala na onyoso. Pour moi c'est la gare ya Kofi. Il y a sali publicité. A sali publicité you arena mais fallait. Face à lever le rideau, il paraît-il. Face à enlever le rideau. Il y a un Kofi à Siligi. Mais vraiment Kofi a collaboré avec une équipe wana. Pas chez Jacques Kangé, il pas y a ba Brazzachien kuna soki bakati bango ndero bakulekera nzere nini. Ngana zana makambu yebebe. Pondenge na zadia wa migoro nyoso na leda katoshi. Tosha zadi moso yungana baranda mbongo. Tosha zadi moso yungana pesa nyoso pone ye, mais tosi tubota na ye. Iloko yema beza kaka tosha sidiki likoreri kambo izanga tina akena bana. Mais tosi bana wana baza yanga ye. Tosi bana wana ngande mutu na bota bango. Tosi bana soki bazonge te vraiment kuzana mabe makasi pona nga ya baranga. Donc Yende Braza ba fini.
Bata Brazzaville fini. Fini, madre. Yende Brazzaville fini. Ye Kofi Dangola légende. Kofi Dangola légende. Mais vraiment, tant Kofi a lobby que Kofi de Brazza, et ce que pas sabi Kofi d'Angola. A lobby de Brazza, il y a lobby d'Angola tika. Yende Brazzaville fini. Yende Brazzaville fini. Hey. Hey. Zilivi va vanane. Nazarizo na kitoko kasi na bolingo bofre ngabarae. Yenga na kota na molongo ya batu basenga ngambongwe ngona senga nde bolingo kwadra. Yenzilivi wowowe. Yende Brazzaville fini. Yende Brazzaville nieti. Yende Brazzaville stoppe. Kofi Dangola ye. Kofi Dangola ye. Zoular Kozi. Chibo Apula. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission vidéo. On est sur www.idéologie.tv. La vidéo Wembe, Nazope Sarah Maramuneng, toutes les choses qui se passent ici à Angola. C'est un vidéo maintenant. Masola Balabala, Abaranga, Abongwani, chose grave. Tous ceux qui comprennent l'été. Abaranga. Vraiment, David Wembe, vraiment. Mais je suis vraiment très occupé avec Cindy Leker. Sangama Bassina Moussiko Biga. David Wembe, Masola Balabala, Nazabongona, Baranga, Abaranga, Akoma Bongo, Kofi d'Angola. Donc, Nangola, Awa, Tozarana, na Kofi Nabiso. Actualité nous oblige à remettre les solos, il y a ma Kofi. Pour Kofi a ligné sous soutien. Bon, moi, j'ai déjà bureau naïe et ça, il y a des réclamations pour na. Kofi Oyo Azana Kati à Brazzaville donc Baranganga Boitard. C'est un Boitard na bande konyoso obalandanga pour l'instant vraiment bambote na bino na Congo. Bonjour biso na Angola au moins Boitard ndenge zalaka peu Boitard na grand pa aux légendes ya mboka quoi. Bonne santé mon frère. Ouais, santé vraiment toujours kitoko ka na Angola Nzambe. Mais vraiment il y a une légende, Kofi a un modèle. Donc, Kofi est un modèle. Donc, il faut que roi Kofi. Kofi est un modèle, il faut que vous oui, il faut que roi Kofi. Mais comme si il y a mais vraiment. Oui, Kofi est un modèle. Mais vraiment, quand Michael Jackson, Kofi est un Michael Jackson. Jackson, c'est Kofi, Kofi Ndatigala. Donc, il faut que un modèle, il y a Bajar et Bajar. Il y a un Kofi d'Angola, vraiment, baza, toujours pinch. Avant, on a tout banana, le solo, auparavant. Au bandaki histoire idée wana ya koma Kofi d'Angola. Écoutez le nom. Bon, premièrement, moi je suis un artiste et comédien, ils sont vraiment cop na besoin trop inspiration, créativité. Bon, na comme na niveau mo na comme na posa na pousse un peu moi un peu na mona rappel moi ya bazar un peu ba imiter un peu moi ba tout quoi. Ce qu'on a tala qui na palmarès Nathalie presque artiste et comédien plupart. Ba imitaka ba comédien omona ba vidéo loin omona ba sai omona ba nani na kati Angola awa pona Angola awa tozanga ba sai ouais vraiment tozanga ba vidéo ya Angola tozanga ba pululu ya Angola bazamo bele siko ngai na tambusa makanisi na moni ke ko zasulu wa batwana donc c'est comme si on na zaka na ranger mo na bango yo moni la lingana c'est un peu moins différence yo moni quadra baraya ki Kofi d'Angola ya Kofi regressado Kofi akonda Kofi Mwindo Kofi Mwindo Kofi va serrer ba coucou. Hein? Kofi va serrer ba coucou. Ba santa Kofi serrer ba coucou yango. Ah donc yo zongi na Kofi akala. Vraiment ngaza Kofi akala. Na Kofi akala vraiment na banda ndule. Voilà deux manzumo. Welo mo Kofi akala. Welo mo akala. Ah mais angai moto pambe anga moto pamba. Angai moni mame anga moto pamba. Ebe bo bo ebe on dit que vraiment, on dit que Kofi n'est vraiment motopamba quoi. Après moi, na JBP ba yoza ba kombongo mais motozala motopamba à l'époque tu sais c'est Kofi Olomide. Mais vraiment éviter nzembo wana vraiment comprendre rien.
Angai moto pambe, angai moto. Non, non, la motopamba, c'est Kofi Olomide. Après, tout le monde a JB, comme un bateau pamba, mais Kofi Ndaza motopamba. Donc, il y a Mozalisi. Il y a Mozalisi. C'est tout le monde a Angelou, quoi. Tobi Kelamo. Abaranganga, na minute oyo, yoza Kofi d'Angola, ozo bénéficier na nini? Bon, vraiment, premièrement, nous avons bénéficié par rapport à Nazaki Baranganga. Nous avons incarné sur Kofi, nous avons senti un peu un pourcentage vraiment élevé, quoi. O molé la ngombongo. Mais vraiment, Kofi Liambongo, Kofi c'est un millionnaire. Kofi c'est un patron. Premier patron, il y a un ministère au Congo, c'est Kofi Olomide. Non, comme si vous avez mais on a les contrats, on a contrat qu'on a Brazza, on a contrat vieux. Yogi de Kofi sur boy, a boy de bata Brazza, pas Yogi Kofi le bien Kofi d'Angola, a le bien de Kofi de Brazza. Zelana, yona Kofi à Brazza boy bani. Mais vraiment, il faut tourner des questions sur que Brazza soit bien Kofi d'Angola. Yona Kofi ya Brazza na Malboso. Mais mais vraiment pour ngapeta les inspirations après avoir ne peut écouter anaï mais comme si bato moni ora ndesi Kofi wana ya Brazza ayebani kolega yo mais yebi ya elo ya natana ngo quoi hospital ya Kofi d'Angola quoi aye ouais siko ndenge vena biso quadra mopa mokonzi aboye asala makambu na ye atambola na image ya Kofi donc d'office c'est pas boyo mais non aboyi na Brazza aboyi na Angola te ya Brazza parce que a commis très a commis collaborer na bambwari yo bigaga a ça la publicité ya URL ya Fali yo bigaga vraiment ko fait dans moto siko ngolo bani donc batune botala oboye soki okoloba Kofi aboyi Kofi a Brazza a stambola na identité na ye eza pona très traité yo bigaga ndeba triquer les 24 régions na Brazzaville ndeba triquer Kofi oh boye bien ngote les 24 régions à faire les triqués dans Brazzaville, c'est la même chose de Brazza, de Brazza chien. Aller triquer Kofi. De Brazza chien. De Brazza chien, a triqué vraiment Kofi. Alors ça va contrat na combat Kofi, mais Kofi pas moto. Anyamate Kofi na bureau, en administratif à Makasi vraiment faut pas l'andelayer, faut pas poursuivre parce que comme il y a des détournements quoi. Toujours qu'à Brazzaville, il a évité vraiment. Bah, Viara Congo. Hein? La vie Brazzaville, bah, Viara Congo. Il y a solo. Oui, bien. Si on a mis c'est la biso mongo, il y a Congo imité Brazzaville. Et ça m'a dit. Non. Quand Brazzaville, on est bah, Viara Congo. Tu as fait le 24 jours, calendrier na mongo. Il y a même de créer date avant bango tout batia. Mais le avant tout comme le 24 juin, il y a eu combien d'activités ça le 24 juin. Quand on a fait. Mais le c'est comme si Kofi le sous. Comme ko triquer vena nenga cc. Ma Kofi azobate. Vraiment bandeko nyoso bazo condamner Kofi azobate. Kofi linga comédie. Kofi cop na palais ezaka ko seka. Vraiment biso ne to sala effort Kofi seka ka. Pe biso sala la vérité à Kofi. Mais si on commence à l'image de Kofi, on a légende, on a un passeport rouge. On commence à l'image de Ndemo, ya Chobo, na Ndemo, assez. On coopère avec Wari, on fournit au Minduki pour combattre ce vieux quadre. Donc on a parlé il paraît qu'il a invité na URL na Fali, tu n'es na yo agila bandeko poto. Il paraît que mais si il y a na URL na wana, abeta na banze monan. Na voix nani? Na voix ya Kofi. On est comme des trahison. Mais c'est impossible. Mais droit d'auteur, bisoza pour nous faire la promotion à Kofi. Toza pour nous faire la promotion à Kofi. Mais biso Kofi, Kofi moi bien que suivre les guides. Donc biso toza na sima Kofi. Tona sima Kofi. Donc ce qu'on me dérouter, ngati na awa na lobelaka Kofi. Kofi yebi ke Kofi d'Angola lobelaka Kofi. Le roi Kofi que ba Kofi fina ba Kofi et pour soutenir Ferré biso nyoso biso ye. To que soutenir Ferré. Stade de Martyrs, to soutenir Ferré. Parce que Kofi netinga Kofi d'Angola. Nazora ba production belé awa fe nga dadi makasha yebi 700 climat. Nazora ba production mais na boya tellement Kofi a autorisé nga te que na sala même ba playback. Na pesa nga nzela te. Mais pour moi ndeko na biso wana ndenga bimi akeba mbo libanda ko motambula na komba Kofi
vraiment Kofi moto ape na mai na makila ana droit ya koloba oka Kofi oloba nde bomona mabe Kofi azana intérêt ni pa na ye to biso ne so awa to landaka Kofi tant on veut le suivre les guides c'est que to zara na guide ya Kofi to robima te biso pa Kofi to ça la sécurité défense yande mono ngape na baranga na ça la sécurité défense au fini Kofi na 12h30 ngana 12h35 na yeka poka na répondre yo na recadrer ne baloba na internet. Merci beaucoup à toi Dadi Makashi c'est ça climat yepena donc bon contact araye so boza ba ah vraiment DJ Zege ya yo vraiment ngo ekomi quoi DJ Zege na sepeli na évolution na sepeli na évolution place aux alagi na place au komi mais vraiment champion pas ça au monde champion te champion pas ça champion mudakengela nga vraiment quadra au monde ite Maître Manix merci beaucoup à toi Maître Manix Maître Manix wana staff mobimba ya village Mbesi donc ya tia Mbesi toza la wana et ko sala bien abaranga na minute oyo balobi yo ozokoka noko yemba te Kofi ya Braza aleki yo na ko yemba yebe na zwaka mais vraiment bien mais vraiment veut dire vraiment ka monde aloba ke to saka firita Kofi ya lekanga ngana leka ye yeba leki on a santé yebe ngaza Kofi wa kala Kofi ya ba Gino ngaza Kofi ya ba Gino à l'époque ba kwasa à l'époque ba tanwana ba santa Kofi on ngana osela lelo en 2023 donc tout le monde to saka honneur à Kofi même yemo quadra yebi ke na ngola Kofi azalaka esprit quadra nano yaki ngate parce que esprit quadra za kwa saint esprit tango kotimba mona na bi esprit quadra za kwa saint esprit de fait ko tande kati na yo pour se manifester donc Kofi akati nanga emsu par sur 100% na Kofi emsu na 5% na ka Kofi. Il y a beaucoup de patrons en Angola ba Paulo te dit le so tele nga vanda na parler chez netika Kofi ti ba Paulo te dit le so ke na parler chez okuti avanda ga lokwa Kofi Kofi za idole donc si vient lobi ke ote na limite ba alobi na Brazzaville mais Kofi d'Angola za na accès yende aza suspendi aza na moi suspension donc Kofi ananda salate ya salate yo no sala vraiment pesinde Kofi d'Angola arce donc beta na yo sala na nyonso bonga sala ga oya Kofi production ça il faut na bengande Kofi le grand mopao quadra au bien que venanga tudilu na Paulo dos Santos guerrier vraiment baliba produit ngala sata mo playback il faut plan nzela so aboy non sate so abi bon ça va moi légende beta moi je te jure et ça moi bien wanga pena ke ko balanga nanzengi balanga malamu faut vendre pesa ngakse si vous avez autant de biloko na ba sentiment na ebité aboulé vraiment ya komi Kofi toujours ka Brazzaville ba combattre Congo Kofi ko silika pamba te Kofi linga ba comédie na ça la bien même dit l'histoire na linga ba comédie et ça la bien mais so moni Kofi a télémené lo moko boye c'est que atikali pe ko manquer Kofi te a manqué te mais baza batoyo ba wangila bazo fournir bango minduki bo yo siko na minute soki pena orchestre mo ko mi ko soutenir yo obo yango vraiment nga na Kofi pona ko manani nga na Kofi pona ko manani ba wangila va bazwanga fo grand mopa on a pianga nzela kete a Kofi dango là cette fois-ci ndengo ça la pas faire moi soutien faire ça la peut pas Faustin mais to beta mi minde masola ba mi bali ya basité mais comme si Kofi Olomide fallait poupa bazaka ba nabi vraiment to beta minde masola mi bali ya basité non te na nit soki ba warion ba komi ko soutenir yo mais vraiment nabi on bien je répète encore avant ba banda chez moi il faut ba non pas grand mopa pour ça ba proposer nga on a proposé Kofi bagité ba Kofi bo soutenir Ferré toki ko soutenir Ferré gola tellement le ba soutenir fallait mais ce qu'on fait bien bo soutenir Bamboario oyoki to soutenir ka Bamboario choisate mais cette fois-ci Kofi na lobité yo mo siko na Brazzaville comme détournement bon mo lié ba cacher même ba cacher na kombo Kofi ya sali publicité a sali publicité you arena mais il fallait face à lever le rideau il paraît face à enlever le rideau yangana Kofi asiliki mais vraiment Kofi a collaboré tm sur l'équipe wana yosko biso ndo to représenter Kofi nga même na ngola so na koti na bar ba beta la musique à Kofi na komola nga Kofi dangola ba DJ bazana ba masala nga ba DJ Zege bazana ba tia mbezi soki na koti na bar fo Kofi beta na honneur ya Kofi na simana nga na kati ya ngola
objectif na biso ya kolata bilamba ya Kofi tina la ngwana. C'est pas dit que yo comme traître ya Kofi poti Kofi a lobby ba vérité wana aboyi c'est que il aura quelque chose parce que jeune c'est un talentueux a bosser mais so Kofi aboyi c'est qu'ils ont loko mo yana c'est mabe. Merci beaucoup à toi Pilelo top 10. Papilelo mon vieux Papilelo vraiment venanga ya Bogar venanga Bogar. Top 10 Zalaga na David Wembe ko sala bien Dani Mbenza. Hein yo pena Dani Mbenza Cédric Nteka. Ah Cédric Nteka vraiment no ka sango na yo yo bika Kofi na bino ngola yo Kofi régressado. Kofi akonda Kofi akala. Na 2023. Bon solo maramba bien. Ouais vraiment sur le lobby quoi. Par rapport à Baranganga yo oza da na idéologie Kofi batuka de baotala obe bani bayeba. Idéologie ni ngo mais vraiment baboro ezaka babiloko ekosunga ope obia ke batebele bazaka ba musulman ebele ba musulman te o ndabo esunga pe ba danseuse vous comprenez ya biloko ekosunga ope parfois ko taper na sima ko ne sengo pangusa yango ezaka pe sunga ka ba babiloko na botsaka na ba vraiment yobia yango tamwana ngo donc faut procéder ya kovimba biso to na virus ya vie donc nyonso ya Kofi eza na kati botsaka ba nina kati mais na biso ke za biloko ekosunga yo pe soki na sima kuna okobela pe ba biloko faut que na sima faut que na sima mais biloko pe mo muto oyo ba opangusi peti ya ekosunga na mambo ebele yo boza ba danseuse bongo mona ka ba danseuse te vraiment na quartier Vatican ozana bango vraiment mon orchestre quartier Vatican yo bona ba danseuse te yo orchestre non de quartier Vatican vraiment na habité wana da quartier ni oya kuna ba Brazzaville Rome babi koso Rome soki Roma soki ni mais vraiment nga na ngola siko dans le quartier Vatican pe nga na Kofi te nga na zadia baranganga yo kaka papa ya makasi ya suka ya mboka polelo ata Kofi aboyi do sade makamneje na jana banzeda yibere ya kulekela pase za kaka nde ipaye ba Brazzaville kuna soki bakati bango ndero bakulekela nzere nini nga na zana makambu yibere pondenge na zadia wa migoro nyonso na leda katoshi tosha zadi moso yungana baranda mbongo tosha zadi moso yungana pesa nyonso pona ye mais tosi tubota na ye iloko ya mabeza kaka tosha sidiki likorere kambo izanga tina akena bana mais tosi bana wana baza yangaye tosi bana wana ngande mutu na bota bango tosi bana soki bazonge te vraiment kuzana mabe makasi pona ngaya baranga donc tozala banzele bele toleka je suis un artiste comédien complet donc on a plusieurs chemins okanga na gauche na ya koto okanga koto na ya koto eza idéologie qui Kofi eza esprit yaka le esprit comme Saint-Esprit ne kota kati nanga na koma Kofi pour la idéologie na ngola et ate na ngamoko so ba ya na sima mais Kofi d'Angola da siami tout bana ba problème ba visa vraiment beau contacter ata Mosoki maire Isa na kati aéroport de 4 février visa autorisé olingi visa ya Brésil olingi visa ya Nicaragua États-Unis tout vraiment eza na charge ya ata Mosoki ina Gisèle Lubongisa bango nde bazo fournir non bango nde ba fournir ma mère Brigitte Kinzonzi na kati ya Brésil pour mère zo moi ateka moi mbisa ko moi pondu na kati ya Brésil quoi Zulu Arkozi le capitaine de l'équipe mato eza kutelema minutes au soki contre ye so contre ye fona benga no grand pao na tuni père na niveau ngola awa boss moko boya posa ba na sala mo production asala mo production mais tout ba sala sana bango chanti mais non lani chanti nani eleka nango mais ba biso to connecter so na sali yango parfois kuna ba filmer ba otana internet quadra omona mais Kofi d'Angola comment ya musana ngati biso to sala kaka par mon boza ya muke so mama ba production on a faut grand pas on a pianga accès mais cette fois-ci non venu appeler ça RCT nana tant quoi osé nakendaka bagabon nakendaka bapaye belé parce que na Afrique mais jamais za na temps ya osala bamakambo mosusu eza ke Kofi acceptanga te Machuda Maseke zalaka na David Wembe kosala bien remontada charge Machuda Maseke zalaka bena David Wembe na bike ngana yo tosala makambo bien be Davinel papa tiamu mais boakash ti papa ya mais boakash ne la image vraiment sert nanga na bossa na raute quoi pour makambo za mamna bino ya parler quoi ne la image maman na Davinela batuba zela nini et pas ya Kofi d'Angola mais cette fois-ci vraiment mutonga banda zela sia ye papa na Davinela
Cela veut dire vraiment, moi, au Tisuka, vraiment, vous êtes satisfait de ma mbonga dans ça là. Nakati Angola. Parce que n'abi que l'Angola, c'est pas bimartin, mais biso kofi d'Angola, tu pèses la lumière nakati Angola. Tu pèses l'éclairage. Je comprends, mais cette fois-ci, vous avez l'arabe, secret. Moi, je dévoilé mon boisate. Oh, ça la comédie à théâtre, non, ça la gars, au côté qui confito. Vraiment, non, ça nyoso, non, ça nyoso. Non, ça nyoso avec Papa Nadavinel, production, ma boisate est bien. On les a eu bang la tête vraiment, bah fanatique tout balinganga, kofi d'Angola, ou balinga pia baranganga, vraiment vous a satisfait d'ici fin un mois. Le bani au rolo, bah pour un kofi d'Angola, kofi de Brazza, au rolo bani pour naï. Vraiment, nani. Kofi de Brazza. Bah courage kaka. Vraiment ça fait la moi la maille. Ça va m'arranger la vie. Pour libanga les unes de Richard Sekate. Ouais. Pour jamais te rose à la kofi na kofi to yo kana raté. Aza collègue, aza marde to ya zo beta na Brazza, ngana beta na Angola. To ça ka ferita mutu moko. Vraiment ça ba circonstance il est kana ngo. Eroleka. Wana za vie na ye eroleka. Maba mbote na bato ayo. Ouais, mbote toujours kana Gisèle Lubongisa ata Musoki, ma mère Bouchit Kinzonzi, Jordan Libé Anthony Kapomil pour tout. Jordan Libé Anthony Zulu Arkozi, le capitaine de l'équipe. Na pesi mbote na Cynthia Ngoma, na pesi mbote na Linda la Blanche, na pesi mbote na Bamasa to ba soutenir un groupe tout caché, un président Lema et Junior Timba, mon président Papa Corridor na 4 États-Unis d'Amérique ba mbote no yango et na pesi mbote na Choucha Lumière, bon retour au pays. Choucha Lumière. Ouais, bon retour. Bango vraiment baza bateau yo, ba pesanga force yo za kofi d'Angola avec mon père Junior Timba na roza la ba ngate envers bango. Ouais, et ça pendant bango baza parmi bateau ba sopela nga mai, ba kulenga mafuta pour le luna bimsa face o ya kofi. Donc ba mbote na bino Choucha Lumière et na pesi mbote na ba maître tout, maître Zégué, champion Kibikobo. Maître Manir, c'est champion Manir, c'est vraiment DJ Zégué. Toujours quand il y a Kofi Nabino Yangola, il y a vraiment beaucoup de maboko pour pousser à la place au Bino Bolingi. Merci beaucoup d'avoir tout accompagné Masola Balabala. Maître Manix, Dadi Makash. Papi Lelo, il a fait Zabartaza, Venanga Bogar. Ben oui, les Gabonais, un fantôme qui sourit. Zalaka na vidéo mais ça la bien pile le top déj Koko Malega prêtre discothèque FG na kati ya Mbanza Congo chez Francisco Maboko Bank na kati ya Mbanza Congo bien revenu vraiment Kofi na bino yangola yeyo quoi Francisco Maboko Bank de la part de ingénieur Dandi Mbenza bozalaka FG penana abaranganga to koti kuna masola balabala na kati ya discothèque FG bana Mbanza Congo baleka na masola balabala FG vraiment boss Francisco donc kota makambo na ebige ekozala bien quoi moi babo ici confie fini Machuda Maseke boss à moi la linga ko na tina Machuda Maseke kota na sola David me ko sala